beaucoup, Valandi, émission Place Signature Lelo. Tu es le sous et pas maman, bonjour maman. Bonjour Yatono. Valandi, émission Place Signature Lelo, Baolanda, personne n'a comme Comment nanga Juliana Kankolongo. Merci beaucoup maman Juliana Kankolongo. Toto no lelo, Place Signature normalement ezalaranini. Place Signature nanga ezalaka bisamunyo. Bisamunyo. Deuxième, pour la deuxième Yatono. Taka nga mutu, babi na ambokatea. Mutu akati wana. Deuxième Place Signature nanga ezalaka walibilao. Walibilao. Tunanga walibilao ponani. Walibilao ponani nango. Na boy bilaya. Bilai te? Non, walibilao eza na Swahili. Si tunaitaka walibilao. Na lingala babengi bulai. Uta na moya biso ya baswahili walibilao. Donc eza plat moko na lingami po eza plat oto sala ngo era ba fête. Oui, ba fête ya ba province ko ya ba obi ba ta province na za ba musulman. Le ko ya ba tabaski, ba karame, ba fête nyonso. Et ça la ba Miss Girl mso to ça na to ko ba makemba ba nini donc biso to kenara directement na walibila on est Miss Girl na area ya fête na ba province et puis na ba mboka mingi ba soeza ka province te. So tali mingi elia maka même na babenga ngoni na mboka o Tanzanie. Elia maka do elia maka partout ska ba soeli ba. Merci beaucoup Balandi ya émission Place Signature Lelo, Balandi partout maman na biso akosala la biso wabilai siko wabilai wana okopresenter biso biloko nini okosala biso na kati wabilai na biso. Merci à ton nom na kati walibilao na biso toza ebongo na viande babengi na Swahili nyama na lingala musuni na français viande na Swahili nyama ya ngombe njo iko hapa yango eza awa na mupanzi nanga naza na huile ya tono huile eza mwa ebele na kolakisa mesure to tiaka na lingala na Swahili babengaka toujours huile. Awa na mupanzi toza na loso au moins 1 kilo ya loso. Mais pardon s'il te plaît, on peut expliquer nga mingi na moiza mo Swahili hapo oza wabila ya walibila mais mo Swahili ko yako buka na munoko apamba yako buka na munoko na Swahili walibila yango nde makambo. Oui, naza ko expliquer loko na loko po nyoso eza na kati eza na valeur na kati na. Merci beaucoup. Biso à part to tia ka ba kipte po ebi na mboka ya tonto bana ko lambela ka ba ndembi to bana ko lambela. Merci. Awa toza lokola na loso 1 kilo na biso ya 1 kilo na biso ya loso ezali wana na kote na loso na Swahili babengi mucherenge bon awa na kote toza na chou pommier yango ngamo ka chou na Swahili na mupanzi toza na poivron oui awa toza na matungulu na longola ngo posote ponga ngosa biloko mingi za lokwa ya mboka donc toza mingi na ngolamba matungulu ya rouge mais nezala kite yango na zo matungulu awa toza na aubergine na biso et puis toza na ndembi na mboka toyebaka épice na biso zalaka ndembi mamo seka ebeloko na za koloba oyo toza au moins na babengaka yango toza au moins na carotte wana tozotia kaka po epesa mais na olamba mingi lokola na mboka na olamba lokola mindele. Merci. Biloko nyonso eza mungu eza mupanzi oyo su eza vraiment très nécessaire na kati ya bilia oyo na lobako so ngonga pota ke kozwa yango babengaka yango babenga manzano moni donc ebengami na kombo ya manzano bato muso bayeba te na français babenga yango curry na bon mamo se kampa merci beaucoup pour tout le programme ba mon appel fait on a besoin expliquer biso biloko ba kolambela biso na biloko na biso wabilai. Merci beaucoup maman, présentez le mususu. Awa omoni oyo eza juste ka yango curry donc mais siko oyo batu baye ba ngote ba mona rapo soko ebisi nazo luka ya mbuma nango awa bana ebita bikatanga wisi na préférer kina ke koluka oyo na oyo ezala esika moko oyo eza ya poussière mais na kosela ya poussière na kolakisa o ne basala kana expliquer ka mais mingi na kosela ya poussière ya tono biloko na biso pona lelo yango wana ebongo to démarrer na côté kuna toza ebongo na nzungu ya libende mamo sina nzungu très bien donc ba maman nyoso bazalaka na groupe bomoko bayebi ba chef lidi ba ngonyoso bayebi
eza nzungu ali bende na tiki yango au moins échauffé na makala zelanga mbambola pona ninga mingi ma réchauffer na nga mundete na mboka tia ya mboka tia kisangani ya tono oyebi ta ba bilo nga na osala oyo me uti mboka oyo ba benga ngo omoni oyo depuis na za kisangani na boya ko boka yango te ba omona ngo bo ba zo négligent mais sala makambo ebele donc na sana oyo pona oyebi ba lutu na biso ali bende tango zo sala bo epesa cancer na ndenga mindele bangonde bayebi ndenge cancer euta. Merci beaucoup Bolandi ya émission Place Netelelo. Bolandi ne maman na biso Julie a expliqué biso que non wabile na biso bomoni biloko ni tokola manango lelo. Ser na biso inspiration s'avère qu'il y a un chef Lidi LKTV boluka kite. Kosa ya kosa nzola nzambe. Chef Lidi akansaka ya grifanga na cuisine yelo ngamoko mama Juliana nazali mama colonel akasaye mtu agrifanga be ngamoko nazali awa. Mais maman na biso pardon. Commentaire les beleti biso to linga misala excès lo baona ngana kuma akaposa ya na kosanzo la nzambe. Merci beaucoup Bolandi ya émission Place Signature ya lelo siko to comme étape ni maman Julia na biso awa to comme na étape na kozwa huile na ngai na tomboli loko zo mona na zo tombola na kozwa huile na ngai na ko mesure ekozala vraiment mingi te awa eza lokola balobaka 1 litre divisé par 2 mais na ko kabola 1 litre wana na ko kabola yango mbala mibale po loso ya nani walibila ebongaka huile ezala nazo besa mingi na huile na ko so huile na ngai na tie na nzungu ya libende nazo yeba mesure ni nazo tia malgré na sala mesure te ya tono la kisa ngai omoni esika ezala ki au moins ko sala publicité te po ba pesi biso mbongo te donc ya moninga na otimango trososo kompanga na otimango batuna paka pe ba mona peleve lelo to kolia wabilai na biso ba moni biloko oyo mama na biso Julie expliquer biso batongo dongo na posani ponfo tona oyo ni chou awa toza na chou toza na aubergine toza na matungulu toza na ndembi toza ebongo na céleri toza au moins na oyo na babenga ngoni carotte toza na curry donc njoile mina anja kazi yangu na tola munofu mingi na koloba swahili po na ningami koloba swahili batu ba comprendre loko ni nazo sala amen na te mai na kati ya musuni na ngai fona sukola ngo ezala vraiment propre na sukoli musuni na ngana ko sukola ngo moko amalaki ta sukula moya juu ya kutia kuchungu pona tia na nzungu pardon hapana sana mzuri sana kama una sukula unachana na nzungu tatia kuchungu ya mafuta leo njole kabisa bon ya tona ko mema nani nanga bassin nanga tabeba bassin yangu nazolo balangi mi bale po muto so comprendre si on même najuya ya tona obomanga na moto na memi bassin nanga ndie bozomona na katisi na ngambu po boye bake naza kosala nazozwa musuni na ngai ya tono moko nazosopona na première étape na sokola ki déjà oza mai ya mibale moyen tokene mula eza te talaka po eza caméra nazwi na deuxième étape nazozwa musuni na ngai moko mafuta échauffé na boîte Otoya kosanzola nzambe mafuta échauffé na boîte mafuta échauffé na boîte non na eloko te attention oya kotika baswahili elo babomela biso libala ebomela biso ya solo naza kotia moko ya tono keba kolingaka te tolololola naza kotia moko ndenge moza komona jambe eza kobela ninatia note yangu mafuta eza ebele papa bato batalingisa aje mafuta eko mingi mafuta eza au moins ebele po naza na posa ya loso ekobela mingi na mafuta wana nabongisi mafuta na ngai ndenge eza komona eza kotoka sikoyo nakozwa mungwa na ngai nakozwa au moins quantité ya mungwa moke po
na minute viande il faut okota mungwa o eza mungwa na biso ya mboka eza te ba mungwa o ya poussière wana eza salle de table mais ngana c'est la mungwa na biso vraiment to salle ya mboka na koza moi mesure muke ya tono na boaki kuna omoni na zo au moins soki ezaki na cuillère ya muke ngaki zo cuillère ya café na boaki moi na baloli yango ya tono faut balola lisusu ha po etoka na baloli yango moni na sandisi chef Lidi NKTV fait inspiration affaire culinaire bomoni ndenge nini mama na biso arosela biso wabilai wali bilau yango ne yelobi lelo tono esthétique mbemba papa na beti pe papa na Naomi akonyema ndenge anyema partout na mboka na biso kuna kitoko makasi lelo konyema kitoko nazi siko awa nazi etape ya matungulu tozomona na longoli yango ba poso ya salite oyo parce que matungulu nazali na poso za roma tono ya rouge o ya rouge ne zalaka bien donc na longoli poso ya matungulu nanga très bien pour na kotia na de o eza première étape to leki nazotala première étape tatengeneza matundani yangu onyo yangu mzuri tatosha makanda mzuri tatengeneza vraiment très bien je tout pite ku deuxième étape mimi naweka hapa kumai natengeneza ya pili deuxième oignon yango babaka ya pili miso te ekotaka kuna ah oui eza vraiment omoni biloko to salaka eza lokola omoni bomaka nzoto na miss girl na poto fete il faut moi miss girl ezala il faut nini ezala biso sikonde oh il faut wali bilau ezala yango zo mona na ngashko na omona neti bo fete eza lelonga to kosala fete awa ya tono ya solo ha c'est vrai merci beaucoup Malandi émission plastique ya lelo pardon maman na biso Julia c'est ton esthétique mbemba mtope cela to lobiga no Malandi émission plastique botali gande maman na biso na kata wabilai na bible rosela biso sponsor officiel c'est émission Moseka de Malio moderne lelo to rolia wabilai et pas maman na biso Julia to les gars nazi étape nazi céleri na ngai natia na kati ya mai nazi au moins manani mibale o to benga na swali ndembi to mona ndembi ya to babenga yango na lingala ni na samboka te tengala bika ndembi pe kaka na ndembi abino pe lingala za poka nazi ndembi mimi natwala ndembi yangu natengeneza yao bien tengene natengeneza mimi natia kumai na tola au moins ndembi mbili parce que iko ya kabambi signifie na oloba bien que eza ya minene mama mi na sema na yora Swahili sema mama sema wewe comme Swahili ah wewe sikia to nasikia mazumuzuru mzuri ndembi nanga na koza ai ai il faut ezalaka biloko pona kolongola ka déjà zei ya misupo mai ya misunyana déjà ezo tango ezo toka ezo bima nazwi ai nanga na kosela ayo nyoso mobimba parce que ai na mboka toyebaka matungulu toyebaka ai ya tonozo kama nde na osala matungulu lokola mboka tezo lekelanga lekela wa lelo ukomona nde ba mboka te balambaka chef Lidi NKTV balobi bese kande la mignona nazali awa officiel OK mama Moseka Malio moderne mama de mama donc nazali awa naza kosala ai nanga ndozo mona osela ngota osala ai nanga malembe donc nazo welela ngoti nazo sala malembe lokwa na mboka ni ma ai nanga na linga to bande ni oyi batu musu ba bosana ai te ya solo c'est vrai biso kazo no sango na manzaka tu peso aya peso yo sana kibiloko ya na moto oza ko kululula ngo na manzaka ni kwa tengeneza ai yangu mimi naweka natengeneza ingine hii bule mzima taweka ndani amake naweka bule moya sikuweka mbili parce que unipeke bonavia épice kapita kuchakule kwake bien donc épice soke de kila biloko ezalaka bien yango ndo lobi yango nena lobi so redenga pe na kikongo na za ngana mkongo te ngana ka kongolega osala aina kongole pe mkongo azali ya solo ngana naza muswahili mkongole ya solo lelo azama makobeba inspiration affaire culinaire yo baka yo lamba danger mais lelo totala maman la biso muswahili waso betela biso ni comment blogoni wali bilau bilai lelo so yimba betela coup de tête pa banani awa batu lo mpaka pe ba mona peleve déjà
solo oyo eza kobenga deja bato ya tone moko ozomona accès naza nsima aza kozela kaka ebela po alia lidi azotala mais aolia te olia te tingala okende ngo chez biso non ngaba okende ngo oyo eza plan moko kozongela ngai me na osengo ozongela ngai te tikoloba boye mpona na libano na oya te tikoloba boye na oya te donc c'est ça nasisi ai na ngai ya mobimba donc nazwi moyen nazwa liboka biso totutaka na liboka mais na préféré nasalela au moins rapese mpo tokende mbangu nazwi rapese na nga awa bo nazo rape oyo déjà nasi na présentaki yango ka na mai nazwi rapese na nga au moins na rape ai mwa lombango c'est ça nazo rape ai na nga mwa lombango mpona kobwaka kuna elimisa solo ya zei amanake kutia hai kuchakula inatoshaka alufu ya mubaya ya chakula manake unaona mabitu ya vivre fait inakeka na kalufu moko nakoloba nona lingata biloko ya vivre fait eza omoi na basolo ya baformone yango moni ai oyo bokoko na biso bayebaka ai tebaka tokibi nini non tosala mingi ai ngai tina okola mama na ngai alakisa nga ai ndembi esala bien ya tono mavetu na bosani mwa pime esalaka bien yo moko oyebisani tokutani na mwa makambo yango biloko nyonso ya tono na bosani koexplike nakotia yango mbala moko nyonso te nakokabola yango mbala oyo mibale nakokabola baepisi na nga mbala mibale awa boye ya tome moko moni ai ese nini esili korape yango ok esili na rape yango nakaboli yango mbala mibale okaboli mbala mibale oui omoni natie mbala mibale nazongisi rape ezalaka na continue na matungulu nakozwa matungulu na ngai nakosukola yango bien nakokatakata yango na lolenge ya mbongo biso na mboka katokata matungulu bo ya bokimisa bato na epa na minoti ya tono akozonga na butu te ya tono ozozonga na moi tikoloba boye na moi ozozonga. Merci beaucoup émission mosika te baleo moderne oyoki ndenge biloko na biso ya bila ezokota nde babinga nazongaka na butu te na moi na moi merci beaucoup tokosi makasi ok toza awa nazokata matungulu mibale moko omoi ya tono nakokabola yango nakotika yango kote moko ya oyo mone nasali kote ya ai oyo eke na matungulu moko kote ya nini lakisano kote ya ai moko tia matungulu moko nazwi susu ya mibale nakotia yango kote oyo yo esthétique ninga okatela on libaya nana posa libaya nani te ngokata te loboko ya solo lokolo te me loboko non na ramboka te mboka te donc mama seka yebi ke nazala mboka te vraiment yéen d'abord ça formation non côté on a félicité kaye mama seka maman se rotana na félicité wana mère de mère coach yeba bien coach ibenja mosi aleki kutu oui wana roma tokoloba nani na pesa biso coupe d'Afrique na Congo kaiba biso ibengezi ibenge na era kala me yaza era ya ibenge era ska me yaza era kala ya solo ya tono aboye nakako balika mingi pona komona nazako balola so ezika te zomo ezoke na kokaningana nazomona mama na ya moko awa bona kati yango mike batuzoba mutu na mike boye etengaka mike po loso bela nazako balola nazwi matungulu na ngai ya tono nakataki deja nabandi liboso na ai natie ai nabaloli amanake oyo babaka na twala ya na viringa naomona nde natwala matungulu yangu ninaweka matungulu hii banasemaka première étape. Deuxième étape, tu vas plus ta deuxième étape, pardon. Yoganchunga. Parce que on a téléphone, Maroyoka. Ba mon âme. Ba tu n'as pas ba mon appelé. Na la crine on a ma casse. Ya solo wa? Ma casse. Nazi ndembi na ngai. OK. Na sa ko kata ndembi na ngai. Ko mona. Na sa ko kata ndembi.
Voice TV inspiration savoir culinaire pe ser na biso e chef lidi ozo mona te yango ne magambo o tono boy besenga ndela mignonne ah lelo o babinga na liaka teno waka posa ya kosa nzola nzambe Esta TV oh nazawana kupika chakula ya kwetu chakula obi na ngako yemba lokola ma colonel oh ma colonel ba kitoko tenga lege no yemba chakula ai tika na yo oko sabiso no nazo kumeka quand même hii ni chakula ya kwetu chakula yako obi tato yemba wana fete za na sima siko babo chakula ya kwetu bon awa moni naza na céleri na préfère na tiango mobimba na kata te pour mutu musu alinga kotafuna céleri si na zu céleri na ya mobimba obwaki na kati ya nzungu ndeko za komona na kaboni lisusu ndembi na ngai de na tikeli oyo Continue de somo sekam so bilo nga na somo na yo somo na te cordon nga ya Roger talaga bonga na somo est-ce que somo nga onga na soko zoyoka ko kamwa alors bito ki to mona tap ni sikoyo awa to komi na étape misusu oyo nazolo bango bisusu mingi na tikeli yango tauna kutia loso sata weka mnofu etatia wo mchele yangu njota twala na weka tena amanake na kujia hapa kwenye mesa yangu ya biakula iko na twala karoti yangu twala ni kwa tengeneza deja tengene kisongo ko wapi biko tengeneke donc nazo bongisa deja yango nde tengeneke tengeneza nazo bongisa yango nde makambo nazo bimisa poso kaneti na mboka nazo bimisa ba poso manga bien bimisa poso ba utuna wa poso ngozo bimisa ngobo biso to sala makambo na mboka ya solo o simba oyo kende te na ututa na liboka na tuta vraiment na liboka eza tomate na nga liboka donc nazo tuta ngo na liboka nde bozo mona makambo na nyonso na sala ka neti liboka o eza carotte na bomisi carotte na nga au moins misatu pona ochana kati na 1 kilo ya loso bomisi carotte na ulia kitoko en même temps na obosa na moto te miso eza kuna na makala pona lambe me ya tona sozo ki mbambola wana te na soki on déjà ko bosa na te te na soki mbambola et bon on a bosani te balobi ye moko TV machine telema et pas ya riba mboyo tema ya batu ya mama ya to suika na ya na boyo na baby saki ya kaka motema ya te na osisa te na bike azotuna pourquoi si journée na si te motema ya batu ya na bosi carotte na nga misatu yato en même temps oh batu so ba rotuna pourquoi na te fête jamais na kotia fête kuna bongo fête ko kalingana parce que kotika na se nzungu et ça a bien été nazo jata na ko kalinga au moins étape ya matungulu beli nde na troisième étape to comme na troisième étape na kotia scope fête na kotia mama biloko ya mikemike poto démarrer. Merci beaucoup batula paka pe ba mon appel fait Toroli lelo bilai na biso wa bilai ngana nga bilai la bilai wali bilai wa halak bilai koseka esekisaka nde mama la biso Julia seka kitoko po Toroli musuni tout ce qui ozolamba omo biloko tozaki tant ozana mboka na bakisangani wana bagoma soko zolamba ngo o kabisa so mama tuko na feti leo feti kwetu mama kwa pika wali bilao ozomona o grand ya solo lokola omona nga déjà mutema nga mo zo sepela mais en même temps na bosali te faut ko vérifier ka nzungu po ezikate moi matungo na ngeko moko ma chocolat babibi yako ya Kisangani babibi yako batoto banakangaka baumu yatono batu baye barate na Kinshasa na moni eloko wana mingi
sisi kwetu bon biso epa na biso tosalaka mingi il faut nani comment il faut au moins nani donc ya tonne faut mona ndé na zokata matungulu ekoma chocolat matungulu tango eza pembe mutu mosusu alia matungulu soka kachu ezalaka bien donc matungulu il faut ekoma chocolat yango okay. Après c'est comme chocolat. Ce qui est comme chocolat, nde matungulu est comme ça biloko soupe kilo. Tikolo baboy. Oui, na ebiso ya solo. Moso bona matungulu na bona ka pembe. Non. Aïe, poso ya kosanza. Poso ya kosanza. Ya kosanzo. Ya kosanzo la nzambe. Déjà na sina yebi ba jeune ya tona la pièce. Oui, na sokata carotte nanga, tozomona. Na kati yango rond pour épesa moins esthétique. Tango ya tono aza kozwa amona ngo vraiment qui bilia eza awo. Même misu nanga eza kana mbambola nanga yango. Misu nanga eza mbambola na sana posa matomoni comme chocolat. Mais ça na moi pembe. Oui, bon, ezikate. Posa eziki biloko komaka bololo. Awa nanga na posa ekoma chocolat c'est tout. Bon, na kati carotte nanga na kotia ngo tant na kotia loso na zui oil na sukoli zui pouvon non nini non pouvon de poivron yango batu na pela mona pele maman na sauce pouvon poivron yango na lobby merci poivron merci na linga vraiment bambuma te po ejena batu so ya ton zonga bopo matungulu oyo ke ezonga to moni et comme ma chocolat comme il est là kitoko parce qu'on a les canaux étape moi maï ya solo ko chama na kati kuna oui voilà tia moi maï pour mufunye lemba naza na bidon na nga ya maï awa yango pembeni na koza au moins maï to mesurer omoni là tono keba marano kibaka chororo yango babili na kozonga te lelo na sakaka lelo awa kaka na ese mama se faut zonga te na zonga te il faut zonga une semaine il faut zonga jamais il faut zonga ya boy loboko boy dazi sikoyo nani na biso na tiki yango moi quelques minutes lemba pona tia biloko mususu et puis moi quelques minutes ya tono lemba na zongi na awa na mesa nanga pona kobongisa biloko mususu narudi hapa kumesa yangu juu ya kutengeneza vitu vingine na kwa kata hii tunaitaka poivron ifo niweke hii hapa mimi na kwa kata poivron mimi sipendake mbeko mbeko cela veut dire mbuma okay zwaka kaka je atozo yoka te ndima ndima tena nazoka mbeko oui nazokata poivron nanga très bien là nakata na juste partie mususu merci beaucoup malandi émission place leti ya lelo maman la biso Juliette comme son étape ni siko oui to comme une étape na kobakisa kuna juste kaka feuille na ngai na feuille moko webi biloko so be pise leki pesa moi solomo obo so na olinge pise leka miti yango zo mwana zotaka namna na ozaka feuille oyo moko na ke kotia feuille kuna na banze to no la kisanga kuna nini na koki kotia feuille na okay na zu feuille nanga pa na te pona moi solo wana na tiki feuille tozongeli siko biloko na biso pona lingi na tia siko chou tokomi na étape ya chou oyo nazaka kobomba nazobomba ngo pona kotia na loso tana kobakisa mai ya loso na tie po epesa siko solo tina loso vi soko tie bepice na loso etoki eduminaka ya solo oui na longoli kifini kuna ngana na tie awa na ye na chou nanga na aubergine nanga obando palola na oui eza déjà bien na kolongolaka mwa baposo oyo pona kosala mwa salité kaka tala kaka mwa esthétique esala bien neti
neti kaka ye moko mama moseka lingaka na bandi coach ibenge koche bon na kata shu yango namoni yezo bungusanga mingi fo na linga mingi swahili kasi no bala na ko rate kasi beso swahili na tola shu yango tola mina kata de parti pa sunaona omoni sema mama mina wajua la tena mina kata ku parti ingine ça fait 4 na tosha i parce que is ni miti ikolemba te nzete mama sema swahili na tia hapa na tola tena ini mina tengeneza oh jambo batoto ya Katanga jambo sana batoto ya Kivu mzuri sana sababu basema bon na ba voisin faut basalimia basema Swahili ba voisin faut pesa mambo te sema batoto wa Rwanda nisalimia buko bafazini yetu banduku na nisalimia batoto ya Tanzania na nisalimia mungini yote ni mimi nduku wenu niko afanya place signature bon na tia pale wabilai donc wali eza loso esebeli mchele loso mbesu wali loso esebeli wali bulai bilau na comprendre siko ça toke ya tono okay na ye na shunanga omone na kasa omine mine na olinga tena kata ho mike na ye na shunanga ti awa na moto na bongisi yango moni mwa eza awa yango ko belisa shu Nate. Soki otiango ebele ko risker loso na loso ko bela te wana ezobela siko ka na chaleur ya mai wana na bakisi nde ekolukesa nini ebelisa yango yo mo mona étape to kokoma na kolongola yango na kotia mupanzi olongani shu to kokoma l'étape ça va mal toke tozokoba kaka nazongeli awa na kete na biso tokimi na kete nazali aubergine nanga bino moko bomoni bakataka mutu ya aubergine na longoli na bwaki na bongisi yango très bien kitoko oyo bozomona neti biloko ya mindele eza nango biloko ya mindele te biloko na biso place nyati tunapikaka ku bafeti kama ndowa iko oyebi ndowa elingi oloba nini nayebi te mama na ngai libala ndoa nde libala kokamwa chef lady ozoka yende maka na kati mwa linanga na okato mike po ezwa temps ya kolemba na kati bawaka babenga yango sami wana na ba West Africa babenga yango sami biso tobenga yango bulai na lingala bulai bakinwa na Swahili tobenga yango wali bilao voilà wali bilau na sali moi décor na ngano zomuna mbali usona mo nango nazo za mama moko kama ndenge zomuna akisa kuna moko na dindisi awa na dindisi yango awa wali bilai nazoluka kaka ebela na mwa chaleur wana omona saa nini nabimisa na tanda viande ezosala nini ezolembaka ok merci beaucoup balandi émission place na tia lelo bomoni wabilai na biso ndenge ezokende bolukaka makambu bokomona kokabo tonaenda tonasabasane tunarudia te awa na étape toleki étape na kozwa mwa mai muke tono mpona kobakisa juste kaka kopo oyo ya lokola verre na biso oyo moko mpo elembisa ba aubergine na chou na biso na kodepose nazwi mai na kosopa ngo likolo vraiment ya chou na kobimisa oyo mpo chaleur wana ekotela chou lelo nde Leo. Ya tontoko zipa yango namoni ba épices na biso oyo ezalaki na table tosaleli au moins presque nyonso awa totikali suna eloko te totikali juste kaka na plat oyo na lakisi yo aubergine oyo eza na suna mosala te po ebonga aubergine na muke po loso ezala etufe te yango mona longoli ndambu natikali au moins na matungulu na nga ndambu
natikali na ai na nga ndambu natikali na mwa céleri na nga poivron na nga natia na ona kotia ngo kala mingi te so kaka kuli bandi ko toka na kotia po na oninga eza la vert elemba te yango natia ngo na retard et puis natikali na carotte na ngai eza mopanzi na ngai nde natikali nango i na bakia na matungulu i na bakia na ai na bakia na ndembi na bakia na poivron et puis na bakia na carotte kumkono yangu pardon Majula nena tu me parle tema kata talana pardon nena tu no boya oui pona nini ozosala lutu ya nzete po mingi abolinga ngote ya naza na balutu ezate ke naza ngi lutu alibende nakola kisawa lutu naza nango ona o eza déjà lutu alibende naza au moins balutu o na lingaka pona kotombola biloko parce que soki tango za ko balusa biloko na yo elingaka mingi te tango za ko gratter omoni ba oza amnium tango za ko nika yango na se kwak oza ko nika ba amnium wana yango epesaka ba cancer omoni obi bato be ba ko kufa na cancer bazo ye bater ezo pesa cancer oye bater cancer omoni mwasi lelo lobi libumu za ko vimba o cancer na zu yango wapi mais biloko na yo sala la cuisine o contrôlera yango te yango mingi na préférer nanga o epesa nga msala mingi te même ata na gratango na se nzete ko bimate ni e ko bukana ezali oyo esali déjà au moins 3 ans nazana bango nazape na ba oyo sika tono na lingo la sama musaka na zamboka te sinanga yango temboka tete omoni eloko tikoloba awa mingi bakatsake so sali lutu eli benende wa danger mais nzoka ne biloko na biso biloko bokoko yango edo biso na mambo ebele merci beaucoup balandi émission place nature boyika nde maman na biso Julia apesa explication ya luta bokoko bona na te pona ninga loba kimboka te non mais batu na mpaka pe ba mona peleve kitoko makasi mona kota pe kikongo on a sema nini oui naingiaka kikongo hapa niko Mswahili mimi kabisa niko Mswahili niko Mswahili niko sasa muluba Mswahili kama unapika vitu ya baluba niko oui naza muluba Mswahili kote ya baluba nazali kote ya Baswahili nazali mais oteketa kabisa olobi nini yoto na chuluba unasema nini na chuluba yango na toi après wetu so biche eyo biche yango ni mama na sonda lobi tona kati émission place na tibiso de option ambiance bonde zalaka toko lia toko seka kitoko makasi na zongeli nzungu na ngaya tono na zipi yango pona chaleur wana ebeta nzungu siko na bandi ko bomisa sikoyo loso nanga na kwa tengeneza sasa muchele mais ya tono na okate ata moi le mo amali les atena beta ta claireur TCR mogo c'est ça non émission c'est ça non danger on met là non chef Lidi LKTV balobi best kande la mignonne officielle moi si abatu ya tu kana ya kaka mama kolone be ya mangro koto ya double brassard balobi yemoko pap mobali ya batu ya tosika wala na telema TV ba ona tangi bino te bodimbisa na pesi bino so bon moko toujours bon moko obi na sepelata to tsaka loboko bo si tozo kende liboso yona sepela ibengera bano faut toza bomoko eleki no surtout azo coacher tala na fanda bi Juliana obi ko zaka na tala collection grifote ba pesi biso lo doto bombango ozaka na tala donc ozalaka na tala makasi na moni lelo kota cuisine kotenga isu kota cuisine ngabite lelo nazo misa place signature ya lelo nazo beta dada bilai opesa sa wa bilai na kolingolo ba obinga na liaka na ngate mais lelo ya solo tena liaka te pon tenga ma na oka mingi biloko mingi kaposa ya kosanzola nzambe ya moni na bayaka na ngosanzola nzambe mingi Leleza kitoko donc journal Leleza kitoko merci beaucoup pa maman Moseka balobi moko coach ibenga za ko coacher na pesio merci beaucoup Voice TV pona ko lexanga lisusu liboso ya nani na yo ya television na yo si émission Moseka Voice TV na pesio mbote maman pesio mbote besekande na pesio mbote inspiration s'appelle culinaire Esther TV na pesio mbote bomoko toujours double brassard boya kotala botaba congolais Dem TV 3 Dem TV Sport nyoso saka ya biso moko bomoko kaka kitoko makasi oyo ba otuna nga pourquoi na saleli zela na za oyo pourquoi na saleli oyo sikutumizia i parce que niko déjà na i ya poussière amaki na za susu na oyo ya poussière njo mana sikutumikia i mina weka mina tumikia i ya poussière manjano
Merci beaucoup, Gino de Moukota. C'est Kota Viva Brutal. C'est ton nom esthétique. Mais ma papa n'a pas petit peu. Papa n'a arrêté. Tokos. Merci beaucoup malandi émission place nyati mama na biso tokumso na étape ni hapa natoka kuchuya mchele yangu mchele yangu muno naona hapa mchele bina chuya biso tozana bloga bango baza blomo bakausaka loso pe kwa biso tozana ngote to teka ne na sukoli na tie ngo mwa 2 à 3 minutes ke 2 à 3 minutes ou 5 minutes po kauka ba mai wana ekitana se amake na sukula na acha mwa 5 minutes juu mai ishuke hapa sasa tabeba mchele yangu taweka ndani ya mboka ape kwa tokota mboka cela veut dire soupe ouais so c'est la mani moto benga mboka na weka ndana mboka yangu niko weka mchele yangu wepeke lipeke buliona bomona keloko nataki awa nataki matungulu elembi mwende bukani ya tono namona aha nani oyo elembi me makasi te ina regeme hapana sana amake mimi natola sasa mchele yangu mimi nakuwa weka ndani naweka Chef Lidi RK TV. Yango kutunanya loba. Chef Lidi. Naleke 1-0. Oleki B50 la mignonne. 2-0. Yango ne makambo. Coach Ibengezo landa. Azomona. Mimi naweka. Naweka mchele yangu. Okay. Nabeba sang. Ya kuchanganisa. Changanisa. Amani kuchanganisa ngelo banaza kosangisa. Azosangisa loso nga. Parce que mona wana tia mindelo. Moni Miguel. Ya mboka na biso yango. Ozuwa. Nachanganisa. Nachanga. Tunguru. Nachanga. Ko esangana. Nachanga. Nakotika yango moni mwa mai ya mukiza aho. Nakotika yango omwa mai wana kauka mutike pesa kwa neti naza ko kalinga. Na bosani eloko te. O eloko ko na etape nini ya makasi yango tozana yango. Nakozwa. Manjanu la française obenga ngoni ne obike la mignonne ya lobi c'est mon bolo nazu manjanu nanga eshakisi shama manjanu na Swahili na koti portugais obi na ba pe portugais bana portugais ya buto ya tamutu brigade esaki esishama manjanu to mete akino aroche nazoti yango awa na loso ni kwa weka hapa juu ifanye jaune okay na kolobela ba lobilingala ne ba komba ba bilo te po biso ba soto oyebi de na ola kisaboy ayebi déjà eni koloba nini na déposer oyo nazotia po esala loso po natina nga tomate te biloko na lambe ngo na tomate te donc nazozwa nani oyo epo esala ngo jaune c'est ça yango nafungoli ozotala nakotia yango nyonso te nakozwa juste moni mesi natie na baloli yango na baloli nazwi susu cuillère ndambu c'est comme si epesi epesi lokola de nani nazola na mama de cuillère ya café déjà bakotuna ngai ke cuillère mo ya café mibale oyo oyebi mesine na yeba da mesi pona wume da na lutu na ngai okay na baloli omoni epesi couleur ni jaune yango jaune ya ici nakangini nanga nakozwa huile na ngai ya tono ndongo za komona tozalaki au moins na huile katikati okay nakobakisa mpona nakabola yango lokola katikati natie awa boye na katikati d'accord
nakotika ngo quelques minutes etoka amake itokote ikisho tokota mchele tanda fasa kukalinga nisho kalinga sa mchele mina kalinga kwa na kalinga mchele nikamaliza ndio taweka mai mchele inaivya na mai mechumbi yangu deja nilikuwa nishaweka chumbi nilikuwa nishaweka chumbi za nini? Mungwa. Okay. Ndio nadhani na sasa mungwa. Nilikuwa nishaweka chumbi yangu na kubakisha mungwa kita na otisu mai lo so pobi so bakisi mai mungwa sala nini kenda mena ko lexete po so mai kauki lo se sala nini mungwa ebota makasusu na biloko so biloko ekauki. Merci. Na déposer mungwa na ngai awa déjà na base yeto no ozalaki déjà na ngai longo awa oyebi déjà eloko nini oyo nasali awa tozala biloko na biso nakozongisa yango lisusu na kati boye te nakozela yango ntango lobana kokauka nde nakozongisa yango ekolo po ekausa bamai oyo ezala mai te. Ok, tozeli etape Ok, merci beaucoup balandi émission Place Nature. Boyo kikande maman na biso expliquer le londe to kolia boulay na biso boulay bilay wali bilay na biso wali bilay na biso ezana kotoka ya tono na kotia kifiniki po ezala un peu pressé. Yes, na nsipi yango. Okay. Na finika na soyeba benga kufinika chungu. Afunika chungu. Chungu eza chungu. Okay. Kifiniku yango benga kapeka kifiniku na finika na zipi. Okay. Ebongo toko ba na eloko misusu. Okay. Na kozala wana te ko kanga misu po ifona remercier mo batebele Wana to sala ngosima. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, okra. La signature na yo, ezalani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo, ezalani. La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo, ezalani. Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. Vous en avez marre d'envoyer de l'argent vers votre famille en Afrique et qui n'est toujours pas utilisé à bon escient? Comment supprimer la frustration et la peur au ventre qui hantent les esprits de la diaspora lors d'envoi d'argent vers l'Afrique en se disant « Est-ce que l'argent envoyé à ma famille va-t-il être dépensé à bon escient ?» La réponse est toute trouvée avec l'application Monfa qui vous permet d'envoyer la nourriture à la place d'argent et qui sera livrée directement à votre famille au pays en Afrique. Comment faire? Tapez appmonfa.com sur un moteur de recherche comme Google et ça y est, vous êtes dans l'application. Cliquez ensuite sur une des 3 catégories suivantes: supermarché, boutique ou restaurant. Choisissez alors votre pays et la ville, exemple RD Congo et Kinshasa. Voilà, vous y êtes, vous pouvez choisir le magasin et commencer vos achats. La marchandise sera livrée à votre bénéficiaire sous 48 heures, sauf si c'est une commande pour le restaurant qui, elle, sera livrée le même jour. appmonfa.com, la solution à vos problèmes d'envoi d'argent vers l'Afrique. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.
shadows.